la kozonga arrière kaka bongo et a perdre moi sinaye kozonga arrière azonga a konya moi sina mire moi si akufa sur place moi sina akufa sur place mais il y a sege nzambe asungi nzamba malamu nzamba za boboto azongi azulu a perdre le colonel to pe saka nzambe merci on n'a pas to la chose à la tête dans le mso ko lobate ce qui ko pe saka nzambe merci parce que ça mokano na ye me permettre ki makambo bongo salama en tout cas bata poto boye belé bo amènera sege bo bengaye soko ya mbiti bo bengi jibe mpiana bo benga famille en tout cas bo encourager surtout vous les artistes et musiciens pour encourager na moment difficile azali koleka na yango parce que akoka ko supporter pas si wana te sega koki ko supporter pas si wana te parce que ce que zaki sega mtakufa ki pardon sega mtakuwa a kumba ki jour wana mais parfois le lot makamba bolinge ezalate ce qui sega mtakumba parce que sega azana mécanicien azape monter ko kumba koto wana en tout cas sega azana champion koto wana en tout cas sega akumbaka très bien ce que zaki ye mtakumbaki na lelo comme na dossier en tout cas d'ailleurs nous comprenons ça merci beaucoup na président JB Mpiana par rapport au azo sala au sala ka na ba musicien na ye aza papa mo malamu JB Mpiana aza papa soki musicien na aza likambo aza muzalaka mutu ya liboso ya ko intervenir parce que tout le monde a ba groupe mususu soki musicien na likambo mona leader asundeli ya le ministère a un problème, leader a tiqué, n'a quoi naé, leader a commis occupé, leader a commis busy. L'orchestre, n'a pas groupe à théâtre, n'a pas groupe musical, il y a beaucoup de biche à Bakongolu. Ce qui a un musicien a un problème, au moins le leader naé a commis occupé. Donc comme moi tout le monde a renvoyé pas JB Mpianate, JB Mpianate a prêt à recevoir un musicien naé, ce qui musicien a un problème. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam oh aucune France maman et un flemme Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Vous savez bien, cette émission, Jeep à vérité, l'émission qui vous permet de découvrir les actualités qui se passent à Kinshasa, mesdames et messieurs, qui se passent partout dans le monde entier, et Taliba, artistes et minabition, par les artistes et musiciens, tout en se confondus, artistes et comédiens. On est toujours pour la consolation yango, mesdames et messieurs. Merci, la confiance au Bosso Labisso. Chaque jour, vous allez s'abonner, vous aimer, vous partager ma vidéo Labisso. Vous allez s'abonner. Ceux qui peuvent la Libosso, au Labisso, la Kin France, n'a pas commis s'abonner. Au cliquer là, vous allez abonner à la chaîne Labisso. En tout cas, la vidéo tout est au côté, au Rosoango, Malamu Mingi. Merci beaucoup, Nandeko Jomar Soudi. Merci beaucoup à toi. Nandenge au perception confiance toujours na Kin France à la télévision. Merci beaucoup à le producteur Chris Ramsès King. Merci beaucoup à le jeune producteur Chris Ramsès King après Paris. Il est actuellement à Kinshasa en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à tout le monde au soutenir à Kin France, la meilleure chaîne d'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs. S'abonner, aimer, partager. Et ça la biso bien, bon aimer, de la caca, bon partager beaucoup mon taka, de ça la biso to mécanique ko améliorer. Moussa la biso, mesdames et messieurs, Kimia, on va bota moi bino parce que la confiance, vous opé sa biso, vous renouveler jour après jour.
na meilleur canal Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. Merci beaucoup en Afrique du Sud, vous allez en France, vous allez en Belgique, vous allez aux États-Unis, vous allez en Belgique, en Nouvelle-Zélande, vous allez en Zimbabwe, en Zambie, partout na RDC awa, vous allez en Lubumbashi, vous allez en Kalemi, vous allez en Matadi, vous allez en Rabiso, en Ituri, en Goma. Merci beaucoup, la confiance au BP Sarabiso. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur Sergueï Mignon Maniata, au Azali Toumer, au sein du groupe BCBG des présidents JB Piana, na PCA Mbote, place Azali Kota Labiso, na Katia émission Oyo. Mesdames et messieurs, Bobengi Biso Dele, pour la Koyeba, Makambu ya Sergueï Mignon Maniata, ils ont que les chers téléspectateurs, ils ont quand même des solos à passer, mais ils peuvent dire quitter, est-ce que Makambo tozo kaza solo, est-ce que Makambo zalaki ndengeni, est-ce que Bumonaki la fois passée na Yambaki ndekona biso face à Gagao o wabengi na Bailo Star moko ya ba solo ya Papa Wemba na Yambaki to mekake pe ko solo la sur yango parce que tant on a qui appelle o utaki vraiment na source. La BCBG, qui appelle la Bengaki, peut appeler une confirmation que non, la minute Sergueï Mignon Azali na end, en tout cas, va soigner par rapport à Kouro, à Koutanaki Nango, à Wanakinchasa, et Sengaki Geno, à Kendekuna, président Julien Piana, à Tchakimbo Wangé, à Tindaki, Sergueï Mignon Maniata, na end de Boruka qui va explication, mais na Kena, il faut information pour la vidéo parce que Kin France, tu as toujours de besoin d'informations. La Kinda qui sous la Kiti, la Kota qui pour la information, la Zou d'information est sourde. On habite là un peu, tu mets un peu de consolation, tu mets un peu de débattre, na bino ba congolais, na mets un peu de tal sabino comment l'artiste Mignon, Sergueï Mignon Maniata, donc du groupe BCBG, Menge Santé Nezali. Actuellement, mesdames et messieurs, les apassi, il y a les camo comme à qui de Konabiso, demain il y a JB Piana Sergueï, na les camo à Koutana qui n'ont les a qui dans la mobilité, je crois beaucoup d'explications. Aux autres quand nous battons sous, par exemple ça va explication là-bas. Sergueï a ça qui accident les a qui accident que non, Yanzela accident que tam sous autant comme la question. Mesdames et messieurs, vous comprenez? Les acquittés que non, que les Douma ou c'est en anglais, tout peut que place moi ou rien, c'était pas comme ça donc les acquis cousins naïe ou azali moi na non qu'on aille, bah azali ko neti so azali ko pour la ceux qui ndeni. Mesdames et messieurs, azali bosso ya chetemba tant que bazali ko tant ba en fait ba yaki ba outi quelque part ba outi nda ko baye pour ba mela mwaka ndenge zalaka Sergueï Mignon simba bouteille na ya masanga ou ba utai na ona ndako parce que utai ndako c'était vers 21h baye na ndako baye ba fait ba uti parler baye chetemba kande zalaka ba mela ndeka ezala na vie ba artiste donc on ba komi Sergueï azaki na volonté atikela ki mwana oncle na ye volant akumba kande zalaka mwana oncle akumba ki balongo banandako baiko komati na chetemba tant ba komi wana Sergueï Mignon vanda pe liboso ya kiti habita neve yo zonga zanga na benda yo erreur asalaki bon erreur parce que l'erreur estimée erreur yaka place likambo yaka elakaka te place likambo elakaka biso te donc erreur to salama tant akitaki Sergueï Mignon ameko benga ezonga reverse tant zonga wana erreur mwana oyo wana kokumba wana na été sur chaque vitesse ni azoni makasi malamoko afinaki Sergueï Mignon Maniata na mire en tout cas et ça qui passe mingi ça qui vraiment passe na batu bazalaki wana Sergueï gangi la kufi parce que akoka ko supporter passe wana te Sergueï koki ko supporter passe wana te parce que ce que zaki Sergueï mtakufaki pardon Sergueï mtakuwa kumbaki jour wana mais parfois le lot makamba bolinge ezalate ce qui Sergueï mtakumbaki parce que Sergueï azana mécanicien azape monteur kokumba koto wana en tout cas Sergueï azana champion koto wana en tout cas Sergueï akumbaka très bien ce que zaki ye mtakumbaki na lelo
tokomi na dossier oyo. En tout cas, d'ailleurs nous kopesa merci beaucoup na président JB Mpiana par rapport au azo sala ka na ba musicien na ye aza papa mo malamu. JB Mpiana aza papa oyo soki musicien na ye aza na likambo aza muzalaka mutu ya liboso ya ko intervenir parce que tout le monde na ba groupe mususu soki musicien na likambo mo na leader asundeli ya soki musicien aza na problème leader atike na kwa na ye leader akomi occupé leader akomi busy na orchestre na ba groupe à théâtre na ba groupe musical ya mboka na biso ba Congolais soki kaka musicien aza na problème au moins leader na ye akomi occupé. Donc comme on tout le monde a pas JB Mpiana te JB Mpiana za prêt à kosunga ba musicien na ye soki musicien aza na problème. Ni ko yotu le ka awa sege asala crise na chambre. Sege la muka za affaire des fois ba benga na papa Chira tout moment ndeni so papa Chira bengi appelle sonné ka et sonné ta trois fois te. Deux fois mbala moko a yambi na ba sololi na ko yotu le ka a dit papa Chéri que non na monzo tout ça bien te bania OK c'est bon. Depuis na tongo koki ba 10h 11h comme ça lobi nango papa Chéri bengi boy. C'est gars zo ambaté a bengi c'est gars zo ambaté a bengi ba pelle ata 6 fois. Oh. Papa Chéri va mon mystique a dit oh comment c'est gars garçon a bengi quand ba pas a eu téléphone. Pourquoi j'ai un belé boy dans zo benga à peu près 6 ou 7 fois comme ça nous zo ambaté Papa Chéri, avec ça la moko avec sutuka avec benga mutu moko ba bureau bazara na ceinture ya Sege moko pesa kiti papa Chéri comment nous et pas ya Sege na benga ye depuis na benga zo ya mbate ya yamba rappel na ngamba moko et comment jusqu'à maintenant na benga ye et ça ba tembele azo ya mbate alors comment on a ndako ba position or que Sege mignon a ça qui crise dans ta chambre quand on chambre na kana la olali okangi chambre donc ba tu peux na salon ba eba quitter ba staff na famille ba eba quitter ya état au Sege mignon za ki nango et après bureau wana utu ayo koma na ndaku akomi na ndaku mekelo ba mendeni ni Sege za vote za olala ba na lala ki tisiko 11h à moto ke 12h na la mokite papa Chéri zo benga téléphone benga ba meki po benga bozo ambate deva Chéri rappeler la vie bobu ka porte parce que on a dit mutu langai so kazo yambate bo c'est que on meza ba buki porte ba okuta c'est bien déjà ça qui crise en tout cas na kobuka porte on les a papa Chéri parce que la famille ba eba quitter là ba bureau na e ba eba quitter ni ba ko s'est passé na de ko biso l'artiste Sege Mignon donc grâce à Julien Mpiana ba binisa kemba moko Julien Mpiana nani ba buki porte ba koutier déjà ça ya ça qui crise déjà a sali AVC et après ba okene na centre nganda kuna nzambe azaki na nzamba sungaki ba meyi olandela ba mekaki vraiment kolandela ndenga makasi nzamba sungaki Sege Mignon azongila ki santé na kitoko pe azongela ki musala na ye en tout cas grâce ya nzambe na grâce ya papa Chéri azaka toujours réveillé na ba musicien na ye toujours auprès de la musicien na ye koyeba ndenge makambo ekende tomonaki Sege Mignon abikaki. Mesdames et messieurs, je ça va passer parce que ma moana ABC tu connais pas même 3 mois, pas même 4 mois passés ou 5 mois comme ça. Sege zaki on a pas réseaux sociaux qui ben la bika Sege zaki malamute et likamwe ko salama. Quand nous tout cas on est en tout cas et on a qui makasi na likolo na ina mur et ça qui passe minga pourquoi ko supporter passe wana te ba mais ko kenaye le ko déjà c'est bukana qui déjà mesdames et messieurs donc le bukani ba meki ko landela balandela na hôpital wana et simba kite le papa Chéri a bibisa ki mbongo apé simbongo ba kende ko se soigner na Inde. Mesdames et messieurs, le bon là qui peut ba précision ba makamone le kakita ba zui Sege mbalamo mambe salami ake en ba komi kuna en tout cas likolo déjà musisa likolo et c'est katanaki parce que vitesse au moins na arrière il était tellement makas vitesse arrière wana il était tellement makas et maman etonye tinamir en tout cas il passe il était tellement makas et bouquet le colopé et sali
et ça moi perfection hein qui moi perfection l'état va ta on va voir et aux on aussi ça alors ils qui passe mingi ba comme kuna ba docteur end ba meke mpe ba docteur ende ba ende ona ba meke pe ko landela et c'est qui quand même ba kataka likolo actuellement nde to lo ba bine to ko informer bino que Sege Mignon Maniata lokolo naye et katani bakati yango parce que pour sauver vie naye parce que so bakwa ko tika yango te parce que musise katana ki mokuwa donc panzana ki na ndenge mutuka ne zonga ki mbangu e panzaki mokuwa naye donc à place lokolo bujaka nde mokuwa naye e panzana ki eza nkambu ya pasi o komeni ndeko na biso parce que lokolo wana eza lokolo alielaka lokolo wana ebongisa vie naye lokolo wana miataka du mwana eza lokolo oyo epesa ye vie que lelo akende bapoto que lelo azala lelo chef d'orchestre na kati ya groupe ya BCBG ya président biso JB Mpiana en tout cas eza likambo ya pasi mingi mesdames et messieurs eloko salami eza vraiment pasi nzambe vraiment asunga papa na biso l'artiste musicien Sege Mignon asunga pe famille mobimba parce que likambo eza facilité place oyo elelaka eloko esalaki ozwa mbongo quoi guitariste alaka na musapi na ye quoi mutambunda alaka na maboko bakati mutambunda maboko musalo sa susta bakati dormir lokolo nde betaka pédale po pesa so malamu na musique bakati bongo donc eza pasi congolais to tika kimotema mabe parce que likambo susu to landela yango eza molimo eza na kati parce que quand même to ça AVC. Ici, il y a quelques mois passés où ça AVC. Et nous avons sungi à zone normale après par la l'école. En tout cas, ils ont pas si mingi vraiment où on a biso Sege Mignon Maniata ou azo que c'est passé dans la minute pourquoi courage dans le bota mobima courage na orchestre Wenge BCBG il y a président JB Mpiana courage na yo en tout cas il y a vu que président JB alingaka Sege Mignon Maniata mingi. Président JB alinga ma Sege par rapport à Sege Moussala ou abanda couper ça y. Président JB après ça reste toujours confiance en haut banda zala chef d'orchestre à BCBG qui ne le sala Moussala normal. Tout le monde entend sous voyage Moussou ya zaka Sege Moussala ba liste ya ba tout ba voyager. Alors et à sali bon tia comme à niveau bon avant parce que na eza ba congolais qui mo tema mabe na tangi comment moto a tene émission nga j'ai pas dit songolo to pe pakala moto ba sali bon to moni na bisu normal na ba bisu normal bo wa ngana bino to talana to moni ka motuka mona noko ya ki papa fa ga parquer bien mona noko sala erreur toujours bien erreur mais na micho vu à mona batu et comme na pasi vi à mona moto comme na danger comme ce que le kolo moko les erreurs on peut dire que l'erreur est humaine mais tala loko salami wana et ça loko ezelo kwa pasi o sami na ndeko na biso Sege Mignon Maniata aujourd'hui lokolo komi moko na minute pasi bakati lokolo na end en tout cas pasi vraiment makasi ya bandeko ba la biso information eza vrai bobenga botuna est-ce que makambo yango eza solo est-ce que makambo yango eza ndenge nini je vais ici pour vous confirmer que c'est vrai que ndeko na biso Sege Mignon Maniata lokolo ezali ko katana en tout cas bakati parce que baloki ba sauver vie na ye bazali na chote batika ka lokolo bon parce que moko katanaki musisa ya likolo pe katanaki donc ba seigneur pe makila et belé à ça pe hémorragie donc bazali obligé il y a okata likolo wana en tout cas eza vraiment pasi eza li solo ya mawa o komeli BCBG bandeko ba artiste to la kisabolingo bobenga ye bobenga papa chéri bobenga en tout cas et aux alamma malamu mingi azande ko na biso artiste o asama mo bele ya beta musique Sege a beta musique na biso ba mora ya biso na nela aventure te belo kongola lingaka mutu soka zate akomoro ba malamu na ye Sege azana l'envie en tout cas to encourager to pesa quand même espoir par rapport à makambo komelier et surtout chez vous les artistes et musiciens au pesa ndeko na biso espoir bola ki sait que o komi eza sukate nzamba sa malamu parce que apesi vie
parce que monsieur kozonga wana akoya koperdre mpe venir donner sur place parce que ya monsieur mpe bakufa sur place abi papa moko aboma mwasi na ye na arrière ya kozonga arrière kaka bongo ya perdre mwasi na ye kozonga arrière azonga akonia mwasi na mire mwasi akufa sur place mwasi na kufa sur place mais ya sege nzambe asungi nzambe malamu nzambe aza boboto azongi azulwa perdre le colonel to pe saka nzambe merci on n'a pas to na chose sala te to le mso ko lobate soki ko pe saka nzambe merci te parce que ça mokano na ye yenda permettre ki makambo bongo sala en tout cas bata poto boye belé bo na sege bo benga ye soko ya mbiti bo bengi jibe mpiana bo benga famille en tout cas bo encourager surtout vous les artistes et musiciens pour encourager na moment difficile azali koleka na yango en tout cas merci beaucoup information ezalaki yango wana oyo nayeko nayaki awa mpona pesa bino yango bobengaki tellement ebele bozalaki tellement ebele koluka koyeba information comment jibe mpiana ndenge azali orchestre ezali koleka comment Sege Mignon makambo ezali koleka en tout cas information ezalaki obligé ya kopesa yango wana oyo ezalaki prévu pour aujourd'hui yango wana Ferregola azali ko beti lelo concert mopange na concert eleki en tout cas na festival oyo ya Goma asepelisi bandeko ba congolais en tout cas bala boma bazaki vraiment ya bana Goma pardon bazaki vraiment kosepela ndenge concert eleki kitoko makasi en tout cas merci beaucoup à toi l'artiste Ferregola et merci beaucoup na oyo sala biso to kaka pour encourager ba artiste basala musala mala monde buto bisaka bino to zaka pour songola te pour pakalate mais ce que artiste osala malamu tu vois quand on a topé artiste sur un problème tu vois quand tu passes information tu passes information à tout au bout de la rabiso besoin d'information ndenge ezalaka mesdames et messieurs merci beaucoup na confiance et fidélité botal rabiso besoin tellement belé botal rabiso na kati ya King France le meilleur canal de l'actualité la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer c'est notre souci majeur mesdames et messieurs nous sommes ici actuellement à Kinshasa pour repérer une information pour l'année la coller bah ramener au Kenya to pesa une information ndenge ezali koleka ndenge ka ezala pesa une information ça mais soki okuta na vidéo na biso mara liboso ozwi yango na Facebook ozwi yango parfois moni na YouTube en tout cas banda koleka na yo moni émission na biso to pe na Facebook moni yango soki osabonner le moko ezanga te na se wana remis s'abonner nzambe apambola yo so cliquez là parce que au contribuer dans musala et tout ça ko sala chaîne la biso King France to za songolo pour songolo te to appel pour pas kalater to la chaîne o to peut savoir information nyonso pe la net ne mambele ka to ka ba lokuta ezanga tinate s'abonner na se wana ba remis s'abonner te peut subscribe cliquez là au cliquer ngonga notification au moins la notification ko ya ebele na kati ya télévision na to pe na téléphone na yo en tout cas aimer partager commenter et au salamana mingi merci beaucoup ça le rôle de Jomar Soudi à Katia Australie pourquoi pas ça le rôle le producteur Chris Ramses King non la poto Kinda Azonga Salamakambu puis avec continuer toujours au Salamakambu Kenya Engela au Mabuta Mabu balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam Oh, King France. Maman, il y a un flemme.